doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo Ezali version, il y a la musique parce que Tokolo Bela Lelo Elokoyo Bandokia Congo, ba journaliste, ba aigri, ba journaliste ba lingi mbokate ba koki kolobelate. Naïb Sabino à maintes reprises bato balandaranga depuis kala bayebi ki naza objectif bayebi ki na lobaka bo solo na changera discours te. Naïb Sabino ke guerre oya est mutako sili sango ezali président de la République Fachi Béton. Ce qui to raté na Fachi Béton boyeba ke toko koma Baumbu ya Kagame pour l'éternité. Na epsaki bino biso to ndima to pesa confiance na président de la République na biso Fachi Béton depuis azwa pouvoir to yebaki marque azalaka et puis fonctionnement na yelo nga nazokamba bato mususu tozoke na 7e année na président de la République. Bah, vous allez comprendre le fonctionnement. Il y a président de la République. Président de la République, ce qui a lobby, l'isolo et salemaka. Ce qui a lobby likambu, à kendango ti nasuka. Il y a un bon que président de la République avant aloba likambu boy azoga temps. Bah, te belo mona pourquoi boyete moni. Président de la République na biso Fachi Béton azali Congolais oya solo mwana kina solo oyo totanga na ye tokola na ye toyebi papa toyebi mama toyebi ndako na bango tellement que présent ya bongo na yate bato bakansara le mususu que présent azana ba service te parce que ba message au biso tozwaka oyo o comme ça on pas ba konji o comme ça on pas président de la République eloko boy sali boy bato bakanisaka président de la République azana ba service te oyo baki par makamba sécurité nazob sabino que président de la République nabiso aza l'un des rares présidents en Afrique oyo azali na ba service ya makasi na minute oyo parce que bo boule karake o komisa Kagame et sika oyo akomi boyebi bato ba sultan wana ya Doha oyebi babandoki ko somba. Je pense que 80% ya ba minerais na biso et pas ya ba Rwandais. Oya ko changer bango boule siko ba koma ko ya ko somba na biso bandima ke ba Rwandais baza ba fakwa eza jeté. Au commissaire Kabila SDF eza jeté. Mais lelo bino moko bozali ko mona eloko ngai ezali ko sekisa ngai bato o balandaki nanga na loyenge bangoto bobo ba Samboul, ba Malanda Ngombe, naza vraiment j'ai hâte na mona sort na bango ndenge ba ko pakata parce que bino moko bo monike M23 nanga na ba Rwandais ndenge ba komi ko pakata lelo to ko yebsa bino parce que tozali ko zela ba confirmation penza ndenge to mona ki na Uvira parce que boye ba je ba Rwandais ndenge ba zali ko sala mais cette fois-ci eza sous ba GT. Nazoeb Sabino week-end déjà donc guerre comique au kende na suka Bukavu ba Rwandais ba M23 ba sali tout la mwisi ya Zaza ba Kimiville oyo ya Walungu ba keko se réfugié na Bukavu wana pe show ya kosakana te bazali ko kima donc vraiment mais faut tout ça là attention vraiment na masolo oyo boyebi je ba sala ki biso ke o ba kimi mais oyo ezali jeté. Nazali ko lakisa bino ba image botala oyo eleki kuna na Walungu kuna na Bukavu ndenge ba Rwandais
na ba M23 basali tout la mwisi ya zaza bino mo bota na bilili. Sortir de Busoka ta chose la chauffe. Après Banyarwanda waende kwa wanaenda. Busoka lifuyo mingi. Busoka kabisa Busoka. Shiri kwa roho. Bino moko boyo totala na bilili bino moko bomo ndenge population zali ko sepela donc M23 ba Rwandais tout la mwisi ya zaza donc walungu wana ba koti siko na kati ya Bukavu donc FARDC na biso pression na wazalendo de l'équipe trop donc bango ba moni kaka solution mususu ezate tout la mwisi ya zaza donc dans la semaine oyo tokozwa vraiment ba confirmation à malamu pe toyoki déjà miniembo et oboyebi bazwa kala et comme déjà sous contrôle à FARDC donc tozwa makambo susu au conditionnel tozela donc d'ici lundi mardi déjà donc avant fin de semaine tokozwa vraiment ba confirmation vraiment ya solo mais bozala ko sepela to yebisa ki bino ke guerre oyo Fachi Beton mutako sisango Fachi Beton azaka na mandat azana mission nzambe apesa kiye donc mission na eso ke silité Fachi Beton akolongwa na pouvoir te botalaka makambo salo yo guerre e banda depuis Mobutu guerre yo donc batu donc en tout cas Fachi aza nzambe na koma ko banga Fachi na makambo yo soki alobi na tiaka ngo sous doute te donc na minute tozo sabino ke M23 ba Rwanda bazalaki na walungu ba kimi na kota Bukavu donc FARDC na biso na bazalendo bazo landa bango donc bazo tikela bango tante tongi pesiko minembo déjà donc une grande partie et ces zouami donc FARDC a maîtrisé ma solo tokozila donc d'ici na katikata semaine de rejoindre déjà ba confirmation mais ezali makambu ya jeté donc FARDC na wazalendo bazali ko sakanate bon boyebi bino moke semaine oyo président de la République na biso bomoni semaine oyo to lega déjà zali ko vanda te akendaki ko inaugurer ba infrastructure kuna na Kananga donc bomoni université neti na poto azongi awa ayambi ba lettre de créance ya ba ambassadeur azu ba échange ya vœux yena ba corps diplomatique donc weekend oyo azali ko zwanzela po akende na Doha na Washington pour bakende boyebi ke depuis ba accord wana signama ba monaki ke Kagame azo kosa na liboma ya wana ba kesiko vraiment ba sale la masolo mais boyeba ke biso tozo kipe sous makambo wana te FARDC na biso na wazalendo bazo frapper ndenge moko ali sekité donc semaine oyo président na biso donc semaine oyo bazali ko zala kuna na Doha na Qatar et puis ba mercredi déjà à Kokoma na Washington pour masolo ya pe oyo ya est donc ezali jeté mambu masobele na kota M23 les choses sérieuses vont maintenant commencer et c'est bandaki on a beau monique M23 ba Rwandais avant et comme trop tard ba on mort ba komi kopesa tout la mwisi ya zaza donc vraiment na tenaki parce que na zoki ba problème technique na lobaki en tout cas même na tia émission très tard na koki kotika ngo boyete to koma lundi et kozala trop tard parce que makambo ko kende mbangu donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo boyebi ka base na koyo tika ngote na remercier kabato tout ba panzara ba émission donc na banzara toujours na honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci José Kanaki Kakamene na Londres, merci Olivier Massamba Namosinaye, merci Tokesiko en Afrique du Sud, Captain Petit Nanga José Batessa, les témoins oculaires, Petit Wana Mona Masolo tout à Viennae, donc Petit Bazo formation par Nangamo donc José Batessa Kuna na Captain. Merci à trop petit nanga na nyo surtout salaka donc ti le lopo na viena auto zongi siko na kata kisasa pour repesa les financiers d'ici et Bouta merci à trop to zongi sur Afrique du Sud pour repesa petit frère propre Roger Bamba
Roger Bamba, merci à trop. Maître Oueramuku, na tozong sur Londres, bobi que Maître Oueramuku n'a allé éprouver à perda qui papa nae, donc tous allez que zela ba programme ça la matoko pesa bino ba programme donc Maître Oueramuku na donc ba courage à trop donc tous allez vraiment que partager peine nayo. Eddie Edo, le philosophe Eddie Edo, kuna nakati ya Suisse, na moi sinaye, merci à trop, toye a on a kisasa, ezali bato, batiki, poto baye kocha, maboko na président de la République, tozana Jean-Roger Ebenga, papa Ebenga, merci à trop, John Kaniki, merci à trop, Narcisse Kalamba, merci à trop, Jean-Lucien Cham, merci à trop, donc vraiment, Nanyo surtout, bossa la rapport dans 5 minutes avec César Ngadito. Zongi, Nakatsa Paris pour nous ça. Agnès Mababa, Tchaka Mabolongo, Tchaka Mabolongo, on a assez pour la présidente de la République, pour Mboka Nabiso, vraiment, Sambela Kandengo continue à Kako Sambela. Tigali toujours Nakatsa Paris pour nous ça. Stéphane Jocol, mon cousin préféré du PSG, de même Ganaza Marseille, mais vraiment, à côté, ou à Natoyo Kanarate, mais vraiment, c'est mon cousin préféré, Stéphane Jocol. Tout est toujours à Paris pour nous ça. Président Bob Massala, le nouveau marié, donc, merci, il y a trop. Mika Lusala, le caméraman VIP à sa bimi, donc, à sa on a tournée mondiale, le caméraman VIP Mika Lusala, donc, Tokomi Nasuka et émission Nabiso, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. C'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Sepela TV, Ezali, Décoder, ya Banamboka. Sepela TV, différence nango ezali, naba décoder mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku, Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie, olingi ko voyager, ozu yango, o voyager nango. Parce que ba décoder o biso tozalaka nango, evandika na ndaku. Mais Sepela TV, déjà eza mukie, botala, ozu, o kolti yango ka na poche, na kosi na poche à veste, o voyager, o memi yango partout dans le monde, ici ka zo kende. Donc, ozaka na besoin, il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, ils en a plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Bilengi, ba choix ya Congolais, Congolais kaka mutaoye bango. Donc, Congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba, elengi nini yo kaka. Donc, Congolais kaka mutaye bien. Donc, c'est relatif ça. Il y a Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décoder ya yo ya ngai donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Azali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate na zoye sabino donc nga na salela ngo ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndaku te o salela ngo partir kaka ya ndaku na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa soko zotindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa a se déplacer pété a ozoka téléphone na ye ake na coin na ye a bendi mbongo ezakuta makamte ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso touté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tcha code promo okomi César 3768 wana eza code promo o bénéficier na $10 na kati de so ngotinda la mutu 100 otinda na okaka
90 babagiselio 10 dollars à partir il y a 20 dollars il y a envoi tap send au télécharger en bino avantage nango ezali okobimate au sala à partir à téléphone na yo et puis frais ezalité donc na sengi na bino surtout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour na sala ba envoi na bino ya mbongo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business, Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément